Bipai na bipai bandeko ya République démocratique ya Congo, bino bandeko ya Congo Brazzaville, mbote na bino ponini te bandeko ya Congo Angola, mbote na bisika yonso bozwa mitokanisi pe lisusu bandeko yonso bokolandaka biso particulièrement kuna na mwanda kimia mfumu kimbango balongo pe bankoko ezala na bino tolobaki désormais tango yonso tokobanda kozongaka na manaka ya biso tokobanda kosala analyse ya info actualité yonso mayebaze koleka na mboka lelo biso liboso na bino tosepeli bongo tolobela na ino dossier ya Beni po nini media congolais batikali bongo libanda ya mayebaze koleka na Beni lelo bato baze kokoba kolia bato baze kokoba komela ba hotel pese be kotondo se kotondo mena Beni makila meze kotanga massacre mosusu uti lisusu kosala mabaya def nalu ba kotaki lisusu ba massacre lisusu population Monisco azeko résister alingi na ino kokenda te ba dirigeant ya mboka ya biso balobi nini wane kozala bongo sujet na biso ya yambo ya mibale tokolobela pe lisusu réhabilitation pe destitution ya tumatu bwana kuna na Congo central pe na vice na ye Justin Luemba yango ekomi pe nini par rapport ya ba positionnement ya ba parti politique to ebite bato yo balingi balakisa nini na peuple congolais awa pe tolandaki lisusu menace ya vice premier ministre chargé ya vice premier ministre et intérieur awa ezalaki kita honorable Puela pe bongo honorable Matezolo ezalaki opesi mbwa boy opesi nyau adjoi na maboko mibale celle se atelemi awa esengi asala soko marche po bongo lisusu cour constitutionnelle toze biso moko te na ndako ya mosala lelo na loboko na nga ya mobali toze bongo na ndeko pero kwa kombe mbote boni pe bino santé mbote ndeko ndombele biso kimia penza na kati etumba ya ko conscientiser bandeko na biso ba congolais pe bandeko na biso ba indu baza bisika na bisika kimieza matondo mingi loko akimieze tatungeleka chimanga CGK mbote boni pe bino santé mbote mingi ndeko mopanzi sango ndombele botale santé nzoto za makasi kasi makanisi kutungisama kolanela bongo mikakatano pe bongo etamboleli ya mboka oyo ezali kopesa tango nyonso pasi na motema kotala lolenge mboka ezali kokende toyebi te tokosuka wapi ekosala ete makasi nyonso ezanga bongo kimia yango toloba nzoto ezali malamu kasi makasi nyonso ezali kotungisa mpenza makasi sembo makanisi ya bato eze vraiment kotungisama elobi ndeko ngeleka na bango nde tokoanalyse basujet na biso mine ye ekomeli biso lelo na ndako ya mosala ndeko pero dossier Beni média congolais tikali libanda na yango citoyen Congo donc toloba on dirait makambo ngo ezali koleka soko na Vietnam awa ezali tanele mbote kolakisa ke makambo mizali kotungisa Beni problème ya Monisco de part ya Monisco totiko ya mbaba video bandeko mikili ya poto ba utiko tindela biso bandeko ya Beni balobi même s'il faut basila bako sila même Monisco akozala kuna te mais po nini media congolais bakomi bongo bababa matondo mingi ndeko ndombele ezosala pasi pe mawa mingi na kati ya motema tozomona bandeko ya Beni ndeko lobi tozwi bilili tozobenga pe bandeko baza kuna nzela ya ba telefone bazotalisa biso mwa mingi makambo ezosalema kuna na nzela ya telefone tozorape lisusu ete bakuta lisusu koagrese to pe koboma lisusu bato bandeko na biso na ngambo ya Beni tango tozoloba na ngambo ya Beni bon tozalaka na kati ya République démocratique du Congo nde bolobi kaka média absence na yango est-ce que ngaso na mituni mutuna est-ce que réellement média congolaise existaka oh tozomona sikoyo comme média ya occidentaux et ça sous média congolais parce que ceux qui sont média congolais ba corréler ba information pour na ko informer population
mais tozomona makambo tozosoyela na bandeko kuna ntango mosusu soki bilili ya bato ya kuna tozozwa yango te tokolobaki bandeko wana bazokosa biso mpo na niveau ya média na RTNC na chaîne nationale totikali komona te ata moi image donc makambo ngo kutu etali nango bango te même ata na bajournal bazobeta ata lisolo nango te tozokaka keno armée na biso FARDC ekendaki kuna déloger bato kuna bakangi bato nyonso mais tozomona kaka lolenge wana mais par rapport ya réclamation ya bandeko na biso keno kuna mutu azotya pena kita kuna mutu azoluka baboma biso kuna malamu ka insécurité eza à cause ya bandeko na biso ya MONUSCO nde bazofavoriser barebele wana bakoya bongo koatake bandeko na biso tozomona na ngambo wana mpenza média eza nango kutu te na bayi politique tomonaka mingi awa soki eza likambo etali lamuka abia no bobima na balabala po baélection eza crédible te to bobima na balabala po do makambo etali bango po mutu kingandi fo ya na kata mboka kuna bentero na bango positionnement na bango ya mutu wana tomoni babimisi bato tozomona pe la société civile tolongwana na ngamba parti politique parce que ezosala même soni so bafingi président Kabila ex-président ya mboka na biso bato babimisi bato pepere babimisi bato libanda bato ya IDPS so bato meko touche kaka président bakombata babimi mais ntango mboka na biso ezozika eza na kati ya moto ezopela wapi bamilita yango wapi bana balingaka mboka epuis mpe lisusu bandeko na biso baza na mikila poto basalaki bamarche bazalaki mobilize makasi mpo nini président Félix akoma te na France akoma te na Belgique tolingi te eboye na boye bango badefendaka peuple bango bato baza na mikili ya poto mais ndenge nini batikali kosala marche te mpo na makambo etali bandeko na biso ya Beni bazosenga ete MONUSCO akwa bongo kokende mpona nini bazoagir te ndeko moko abenga na ntongo alobi paraître baboketu bati marche moko le 14 atie marche contre mpo na nini marche mpo na kosenga nini po marche esengelaki basala soki lelo bango bakei na niveau ya kolobaki non bakende komarche contre MONUSCO mais siko ntango président honoraire Kabila alobaki ke non tosala marche et tosenga na MONUSCO akoka bongo kokende mais ezalaki occasion oyo bandeko ya Beni oyo barataki occasion wana na période oyo bazanga ningo wana toza boye bazangi appui politique po bakontinue so baza na ngongo oyo bazokipe bango te mpe bazotalela bango te parce que bango baza sous autorités ya MONUSCO alors que bakonzi bazalaki mokonzi auti koleka amonaki malamu ete MONUSCO eza danger nde asengaki na MONUSCO akoya bongo soki okende il fallait population ya Beni na moment wana mpe bandeko na biso baza na mikila poto na moment wana nde esengelaki batelema parce que mokonzi ya mboka honoraire oyo auti kobima eloko ezangaki ezalaki appui ya population soki appui ya population ezalaka na période wana akoki kozwa mikano na ngongo nde tozoloba boye sécurité ya malonga elingi ezala na ngambo ya Beni mpe na ngongo MONUSCO elingi ezala lisusu te mais vaut mieux tard que jamais lelo population alakisi preuve ya bravoure na ye mpo nini te badirigeant na biso bapesa mpe ata lisusu mwa loboko mpe mpo peuple eloko wana esalemi na automatisme soko tokoloba ndenge wana peuple ye moko alamuki na ntongo moko alobi MONUSCO doit quitter ce pays bongo nini eze kobangisa badirigeant politique eloko ezobangisa badirigeant politique oyo bakoti parce que en réalité bayebi nanu te lolenge kani bakotambola na MONUSCO lokola bazali na kati ya koyekola ndenge bakotambola na MONUSCO parce que na makanisi na bango bazomona ke baza inférieur par rapport ya tope ya loposo pembe tope ya MONUSCO yango tope ya Nations Unies baza inférieur esengeli na MONUSCO adicté bango so bazoyeba te ndeni bakotambola alors que badirigeant oyo bauti kobima batambolaki mpe na MONUSCO yango bamonaki ke no MONUSCO en réalité akokumbela biso litomba moko ya malonga awa te nde esengeli akoka kobima nde bazalaki mokano wana mais siko ntango olobi vaut mieux tard que jamais siko totuni mutuna ntango tata azalaki na mbongo alingaki abota mama abi te tokobota siko te so tata aza na makoki te mama lobi mbo tobota siko so ntango wana ezaka kobotama soki bakushe ezangi tobandoloba nini soki nayebaka mbe nabotaki ntango tata azalaki na makoki mais siko tata aza na makoki te siko yo moko yebake il faut bosala baeffort lisusu ya makasi oyo population ya Beni ezosala ezosenga sikoyo na biso bato bandi sikoyo na engumba Kinshasa tosala bokasi ya koapuye sikoyo action wana na esika basiège ya institution ezali soki mpe biso mpe tobalisi makanisi na baye baza kuna na bandeko nyonso batinga kosala bamarche na mikili ya poto bamarche contre bakonzi na biso sikoyo na ngonga oyo population esenga bango bomarche réellement contre munguna
oya solo penza matondo ndeko pero tokozonga na eteni na bino eloko ezali kokamwisa ngai bamarche na mikili ya poto ekomaki lokola ya koluka kutu te tozwi 2016 2017 2018 président Kabila doit quitter doit partir bato batia bamena bango coupé 2016 wana décembre balobi soko Kabila komi janvier en tout cas bokata maboko biso tolekaka tozali kotuna bango kaka na bamanaka na biso baindo bola muka tolobi me boni bozali koboya kobakisa ata une minute na président Kabila me MONUSCO vivre na ye en paix etala lelo CG Kangeleka silence ya média tolingi na ino tozala na ino wana boni silence ya média te na niveau oyo bandeko ya Beni batelema batambolaki makolo ngulu po MONUSCO akenda badeloge batumbi babaza MONUSCO et ADF na lupe azali kokoba lisusu komassacre mais bato wa na mboka ndenge tofandeli on dirait loko ezali koleka te on dirait kutu bato bakoti déjà nazali komona ata église elobeli yango te babandi kutu par contre kotia déjà babanderole ya bacampagne na bango ya le 31 année 2020 année de miracle na nzala bazali kopesa bato miracle soko alokuta soko masoki nini bakosalaka bato nayebi te bokoki koanalyse nini na neteni wana matondo mingi ndeko ndombele motuna biso motuna yango tulobaki pasi na motema tolobi mboka oyo naza moto kati na mboka oyo toza bayike kasi kotala ebele ya bandeko na ngai oyo biso na baotokabola kaka mabele mpe mboka oyo tondelo osu tokokabola te kaki congolais oyo tokoka te kokabola na biloko kolia mokolo na mokolo tokabola na eloko olata mpe tokabela na bomoi te tokabola kaka identité oyo abengeli biso bacongolais kasi lelo congolais azoyeba te ke kozala congolais eza identité mbala mosusu ezosala mpasi na motema epana so pamba te na bato batangi bitelo yango bamibenga baintellectuel bakokoyeba te identité eza nini ntango balobi guerre ya Beni te guerre ya Congo po Congo mboka na biso eza na 26 provinces autant de territoire oyo ezali Beni eza na kati ya moko ya baterritoire ya mboka na biso eza moko Beni ville eza moko ya baville na kati ya mboka na biso ko ntango eteni wana eza na bitumba yo Congo kolozala malamu ndenge nini eloko moko bandeko tosengeli koyeba mpona nini kaka ngambu wana ya este bitumba ezalaka bitumba nini yango ezali mindele na makanisi na baoya kokabola mboka oyo koma biteni nde bamipesaki États-Unis akozwa eteni songolo Belgique azwi ngambo oyo France azwi ngambo oyo ngambo kuna Russie azwa po atika kotungisa bango nini yango ezali eteni wana lokola eza eteni ezala mwa bomengo mwa mingi oyo bango bato ya lokoso balulaka nde bomengo yango nde bakomi na esika ya koloba ete lokola basalaka makasi ya koboma bino na bakisi ya mabe na biloko kolia epola bozokufa te tosala nini tobanda koextermine bango physiquement mpe na lolenge ya koboma nzoto mbala moko bayaki na guerre bactériologique na bavirus oyo bomona susu ebola na ngambu wana ezaka na kati ya plan wana ya extermination ya race po bokoma faible numériquement baenvahir bino epa baétranger oyo bango bazobenga bana na bango to bamarionnette na bango barwandais na baogandais bazwa eteni wana kasi lokola eteni wana ya este eza eteni malili ezaka makasi microbe asemuvaka malamu esika molunge ezali eno esika malili eza makasi yango wana na guerre bactériologique balongi mpenza te processus ya extermination ya race ndenge tobotana mpe mwa ebele yango mpo baaccélére yango makasi fo basani babanda koexécute bino physiquement mbangu na monduki na maseti mpe bongo na bongo sikoyo biso tozozala insensible biso bana mboka mpe lisusu bakonza mboka mpe lisusu bino bato ya média bandeko bajournaliste natali batribune de presse ya chaîne songolo mpe chaîne songolo na butu na tongo likambo beni elobami te cache FCC bapositionnement kaka ya baparti politique na ye journaliste amutu ya parti politique amutu soit opposition to ya pouvoir la muka pouvoir eza na deux tendances nango oyo basali baza na coalition kaka bajournaliste bakei susu na kaka deux tendances yango susu FCC na cache
dans la carte ya coalition wana basé sur bakamwani sur elle quoi moi to mbali banda ko mo balo bana raté bala la rambe to moko te mais ba ka nda ko moko bozo mona kaka libala mais bon mona ka libala ne FCC na kashi bazali mais justement bongo ba kozwa tango ya kolanda makambo ya beni ndenge nini on peut pas le moi si passe si ko le makambo passe ya bana ndenge nini jour ni mo fana bolo passe ya bana ndesko bana ngo biso population oyo nambu na biso ya bandiko so ba nyoko ko na mupanzi moto bengi beni ndeko na ngai eza passe makasi na motema kotala ke tolandi bakonzi ya mboka moko eteni nalo bakombo parti monene na kati ya coalition ezosala pouvoir ya lelo INC oyo mokonzi yango to po autorité monene nango aza pe mutu ya ngambu wana ya Kivu excellence Vital Kamerhe directeur de cabinet chef de l'état bapesi communiqué de presse na bango ya INC pona makambo ya beni tozo condamné toza na douleur makasi komona manipulation oyo ezosala makuna kasi topekisi batu bapesa discours ya NT topekisi batu bakeba manifestation te contre MONUSCO nini babengi discours ya haine nini babengi kopekisa batu base manifester nini yango ozobenga discours ya haine ndeko ntango bozeki na opposition bolobaki guerre ya eza guerre ya Kabila ntango leso tolinga te eza guerre ya mundele alingi kokabola Congo mundele alingi te kimeza na mboka bobi nini balie mbongo ya Kabila lelo tozongi ekomi susu Kabila mokonzi te basusu nde bakomi bakonzi yo moto komi na bokonzi olobaki lobi eza guerre ya Kabila lelo komi wa te population alinga benga na guerre na bokasi oyo ya yeska bino bakonzi ya leta bomi ba impuissant opesi population te kobenga na guerre te boza banani bacomplice to te tolandi bandeko na so ya IDPS te bino bozaka makasi na mobilisation bolingaka te batouche mboka oyo le peuple d'abord slogan na bino mais oyo azokufa kuna peuple te peuple na bango oyo azokufa kuna bakonzi ya leta to peuple mpenza nde akufa mingi soki bino peuple bolobelaka bato ya moto soki batuti na mutuka nde peuple to peuple bolobelaka aza mwana mboka mwana somi ya mboka Kongo mobimba esika so azali tomoni te manifestation moya IDPS kasi ti lelo bovandaka kaka nini kashi balobi boye FCC alobi boye ye Kabila azokwese FCC ti sika awa boyebisa biso bandeko na biso tolanda tozaka na bino na mboka oyo ekozwa kimia mokolo nini soki na esika totala kimia ya mboka tokomi kotala positionnement ya FCC na kashi FCC alobi nini kashi alobi nini mpona nika mpona kowela pouvoir yo mpe ndeko population esika ozali bakotisi na bozoba yo tremplin yo sani yo balielaka omitiki na yo omemama na discours ya nani ya kolia ifale nani nde azala boye nani azokwese nani oyo bon mpona makambo ya peuple nani oyo alobi nini kasi makambo eza na este makambo eza na eteni moko ya mboka na biso yango bandeko na ngai nalobaka na esisana eloko oyo nous devons reconstruire notre mémoire collective donc totonga lisusu emoneli moko biso bakongole to bake toza nzoto moko ndenge tolobaka sikama na mosapi nzoto mba pasi pongi kutu akoya te motema epeli moto mungonga munoko akomela ta likucha fufu te mais pasi ezali euti nde na sikama oza na loboko ndeko ngeleka tosimbi bino mwa moke mais awa information ezali koleka wa armée FARDC abeti baedef nalu mais curieusement bato wana bakotaka na kati ya bacivile baze mpenza te ndenge M23 alaki basoda armé bazali kosala échange ya bature bango bayaka na baarme blanche bakokota na machete kokata population mais ntango bazali kopesa biso impression wa lokola FARDC azali koécrase ADF nayebi te to eloko yango bino boyambeli yango ndenge nini matondo mingi ndeko botali na kolamusa su makasi neteni wana ezali malamu na cadre ya communication ya gouvernement olakisa exploit ya FARDC likolo ya bagroupe armé kasi groupe armé oyo tozolobela lelo ADF nalu bagroupe armé eza nango ebele oyo bazoopere na mode opératoire ya bitumba ya minduki na minduki kasi ADF nalu de son temps président Joseph Kabila oyo lelo akomi mokonzi ya kala alobaki eza mouvement terroriste nanga boopposition boboyaki MONUSCO kuta boyaka te ya mouvement terroriste te eza kaka mouvement rebelle ti ekomaki na esika ntango totali lolenge baosalela misala na bango tobi te en tout cas baba terroriste c'est qui un terroriste c'est lui qui sème la terreur koseme terreur elingi koloba nini kotia yiki kotia mobulu no
ko bebisa kimia zanga ko bato batsaka ke kimia zanga to ba bebisa bomo ya bato ezala na limate bato bakoya ne minduki bamona na boete ba terroriste boye baka na mukili ba terroriste baka na minduki ya minene dana ba bombi te to ba ba bombi ba mona boka zona bombi tesaka na robe boeti ya parti tangu eloko ne ko sala nde terreur sala mabenge sko terroriste mutu asali action wana ya komeme ya koseme terreur bango pese le lenge wana bazana minduki wi kasi na kati na bango bazana bato baza préparer loko ba kamikaze bato ya koseme terreur bazo evre na machette na mbeli na ba mabende mususu ya makasi boko mona bilili to kolakisa bino soki bande bazana bilili wana bakati mutu wa mutu bache na kati nzungu bakati mutu ndamu babwaki bongo otango bokoya bozu yo baete ata bozo muna na minduki na bino makasi wana biso to kokonyeka ko bonga population na bino po bino bozo boma ba combattant ADF mais combattant ADF bozo boma nde population nani azolonga nani aza kolonga ni sabo ndeko na ngai yo zo bunda na moto ozo bete bibotu mais moto wana na ko beta ka pe yo bibotu ne muso sani ezu mwana na yo mwana ko yima kali oko bunda malamu te morale baby morale baby azuyo a partir ya mwana na nde sika l'état congolais fois mona munena likambo oyo eza guerre te des armées différentes des armées contraires des armées diversité bato moko bazobo ma population congolaise eza pays moko songolo te liboke ya bato siko liboke ya bato wana babatelami na armée ya mokili o babengi bongo Nations Unies o ko yana bona ko pesi bon kombo MONUSCO yoka kombo MONUSCO mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Stabilisation en ligne, bolbi ya paix. Ce qui pèse à kaka kozala te après 21 mandats to sala nini te évaluer bon moité te simbité mais comme la kaka mikolo yo balai diplomatique na ba couloir nyonso ya bokonza l'état na présidence de la république na sénat kuna na assemblée nationale bayambaki bakonzi ya ONU pona nini bayamba bakonzi ya ONU mingi po bakonzi ya ONU balinga te boko manesika bo comprendre que faut ba kende po kimezonga bande ko na ngai ba intellectuel à Congo ba journaliste à Congo ngana no bakana bino bapanzisango musala na bino ezala kaya ko kolisa polémique ndenge to mona ba chroniqueur ya musique soko ko si polémique ya wera na jibende mission mati ya bino pipo tieka ba ya polémique ya FCC cash na lamuka po ki journaliste no yebana to nini bo défendre juste nini pouvoir opposition to bo défendre Congo o bo be so peuple na kolika na kati nano wana matondo toze kokamwa ndenge nini bato baze kokoka komona te pasi oyo eze kokoma lelo na mboka na biso biloko wana ya ADF wana toze kotala ngo lokwa na mwa théâtre ya jouer na mangobo mais okomona na noro ya Nigeria et puis Cameroun kuna Boko Haram po bauti ko déloger site moko ya bango ADF bakuti balobi bazemo organiser bakuti hôpital bakuti mwa biloko mike bakuti pe na camp moko ya pandezo esika badiembikaka bato bakuti pe na mosquée mobile bazosala pe babomba bakizana bazeko sala babomba terroriste voilà oh ndeko na ngai no pero bomoni te ke eloko moko ya CCZ kolengela po na ba information tozwa kaka impérialiste bango moko bakreaki Al-Qaïda po batungisaka lisusu mokili Boko Haram mouvement wana bautaki ko découvrir ba char ya ba français oyo eze récent c'est-à-dire ba char Boko Haram azena yango armée nigériane azena yango te armée camerounaise azena yango te mais Boko Haram azé ko utiliser armement ya ndenge wana et na eteni na bino boze ko mona ngone ndenge nini matondo mingi lisusu ndeko ndombele tokoluka to épingle eteni moko oyo CG Kangele kabatalisaki musala ya MONUSCO awa na mabele na biso mais na kolikia ba congolais faut tozala mwa éveillé makasi kita musu tozoke na niveau condamné bango na suko ba yeso sokitin biso to préciser ki bino musala to ya osala kuna azalaki ne ka observateur
abimbo nga un observateur n'est pas observé il faut agir donc automatiquement le col a qui peut observer mais en réalité yé mutazo qui est à niveau ya ko influencer pe ko sunga ba groupe rebelle nyoso tuwana oyo armé et non armé nyos o wasala mobulu kuna yé mutazo qui est à niveau ya ko financer bango pe yé mutaza bouclier na bango yé mutazo protéger bango parce que tant bo comme na niveau que no bo attaquer mutuana ya ko s'interposer habiter kuna talabo apesi ba raison na yé so ba raison wana boza na difficulté ce qui est azaté on a beaucoup de franchir to pe ko luka kolongola ba raison na mais ce qui est azawana le col la bino pe boza na kata la charte ya Nations Unies bo signer yango boza na difficulté ce ko ya ko atteindre ba toana so ba toango bazo opérer ndenge ndeko ba lobby baza ba terroriste un terroriste azana kamobimba o ba asa entraînement na ye ce qui tant ekoki ya ko sala action akemba moko akemba moko sala to mona na ngambu ya Iran to pe ya Irak ezalaki ete babitene sika bomengo pétrole ezali esika bongo bafandi bokena Syrie même esika bapu ya pétrole ezali esika bomengo ezali esika bongo bazofandela alors afana kata centre ville te bazokendaka à chaque fois bomona ke bazokendaka esika bomengo ezali siko totana na mokili mobimba ba minerai wana même pétrole ba société oto ba multinationaliste eza banani mais eza bato bazo former Nations Unies eza bato wana ba américain ba français ba belge ndenge ni boko expliquer que Mali azo produire nani azo bimsa nini or rebelle mais mutu aza na réserve rebelle ya mokili mobimba na or France aleki Mali na or boko ne ko expliquer yango mais boko no tala sika beaucoup arama zo opérer et puis boko no tala armée française na biteni nini bon mona ke bato wana bazo kendaka uniquement pour na ko favoriser basi va comprendre que na ngongo yo peuple abandi ko lamuka il faut sikoyo ba luka moyen ba créer le lenge mususu ya on a benga ba continuation mingi bokota na kati ya mondialisation te na kala ba bingi so esclavagisme ezaki bazo texte biso boyo ya ciel ouvert tozo tekama si manango va changer forme ya esclavagisme ba kena ngo na lolenge ya nini ya lolenge ya colonisation qui va faire repérer bino matière mais la qui forme mususu ya esclavagisme mais si quand on a la troisième forme ya esclavagisme dans la kati ya mondialisation bino bokei na kati ya makambo na bango bakoti bino pe na kati ya bureau na bango na kati ya masanga na bango mais ndenge bozana bokanisi ke non bino bozana mot à dire ti bakonzi ya Afrique batele makawana na tribune ya Nations Unies pour loba babimi eza marionnette mtazo loba yo moni ke ndenge ozo loba wana ozo pesa bango pena ba injonction bazo yokela yo mais ti ba yokela yo te basali yo kaka plaisir okay yo lobby mais makambo oyo bango bazo kanga cc tant bakei bafandi pona makambo ya bakreele bango Boko Haram nde bolobi bazana ba munition ya makasi bazana minduki ya makasi siko minduki yango est-ce que Mali azo produire minduki est-ce que Cameroun azo produire minduki RDC kuta azaku na embargo wana ko yiko sa ko même ko soma minduki na nute siko to tuni mutuna minduki yango oyo makasi wana oyo ba armée ya Afrique kuta na ngote mais batu wana bazana ngo sebo la ni origine ya minduki wana ezo uta même pas na ba Iran tam sous Irak mais minduki ezo uta même pas Corée du Nord même pas Chine mais minduki ezo uta pas wapi sebo ni origine ya minduki wana ezo uta pas ya batu wana so tant yo mutu aye par exemple aye na mbongo ainga suma munduki so bino bato sala kamandoki wana est-ce que otuna kaye munduki okela ngwapi parce que yo za ni dirigeant ya mboka oveni mukonzi ya armée moko na kati ya mboka so ndeni bakotuna yete po bango nde baye ko proposer marché mais bango nde bango bazana tango kutu batuna yete bango bazo ya na yango po bayebi ke bango batu basungi na bango eza batu wana eza ba africain ba côté ba congolais te ba africain oyo bazana nous na sentiment mingi ya ba occidentaux mais ndeko père osika moi ko bange ali ba dirigeant na biso pana bango bazé komona que Monisco kokia demeurer na yafanda na ya wanano ata plus 20 lisusu donc pana bango bazé komona ata posate Monisco tika biso lelo est-ce que na tango esika to komisoko réellement contrat ba signaka y observation kaka 20 ans d'observation esika Monisco fanda massacre nuit et jour esika Monisco fandeli billage bakomana batami biyungulu koyungula coltan koyungula diamant basala ba carrière mais ba dirigeant na biso ezekaka kobanga ezekaka kiboumbu fimbo babetaka biso yango fandi na ba cerveau na bango teze pendani
yango tolobi malamu il faut to réformer ba homme politique na biso ba comme ba homme d'état po ete na ngongo nde tofandi boyi bokoki kotalisa ngo ndenge même ko expliquer ngo ndenge nini ke batu bayaki observation baye au bout de 20 ans bopesa biso bilan ozalaka Monique bilan ya Monesco lelo pendant 20 ans total bilan na bango mais soki botali bilan ça ne va pas boloba nini bokende nanu pa ina bino bosonga nane pa ina bino sima na biso totika na biso to solola entre biso bana ya mboka ba mutema yela kaka bongo mais tozomona pa ina biso nde bolobi yango penza donc na pasi soto mituni mutuna tibi tozoganga tozoloba awo est-ce que bakonzi yango bakoyoka pe biso po apparemment nde na lobi bamonaka lokola baliaka mesa moko na mundele tango mususu baleki biso na mwa ba excellence mususu baleki biso mwa lolenge yango moni na yebaka bandeko mwa ebele eza eloko moko ekoti bayindo makasi mokolo mususu nazalaki na mboka na Ilebo na moni jeune moko awuti Kinshasa azoloba pe mwa lopoto malamu sio ngai pe nazoleka mwa lolenge moko esalamaki batutani na mutu moko boye ayepa mutu wana yo indigène oyo indigène yo benga ndeko na yo moyindo yepe moyindo indigène sotama bingo indigène et wuti kaka na mo indigne d'être des gens donc bozali na lolenge te donc bozali na lolenge te bokokoza la bateau indigne d'être des gens si manango soko ke yo ten classe mundele okomi ko se conformer na makambu na ye si manango babengo évoluer to ba continuer biso bazali ba évoluer oyo bazali ko se conformer na mibeko ya mindele na makambu ya mindele na nyonso wango alingi donc automatiquement soki mokonzi moko yango omona ke non Mbuta Lumumba azalaki évoluer te Sankara azalaka évoluer te Kwame Nkrumah azalaka évoluer te Bakimpavita bazalaka ba évoluer te pona mundele bazalaka évoluer te yango soki mutu abimisi mutu bongo esengeli bakata ngo yango moni ke na tour oyo tango bamona ke non président honoraire Kabila Kabange tango abimisi mutu nesika population elle na bososoli wana ke non abimisi réellement mutu pona bola muna biso lokola mundela mona ke non mutu wana za évoluer te esengela sala nini esengela akata mutu yango moni esalaki ete mokonzi abundi tina suka matondo mingi pe merci mingi penda na bakoko na biso merci mingi na tata mokeli po ete mundela atikali kolonga ye te atikali dini pe atikali na kati ya bonsomi na ye wana matondo ndeko na ngai pero tango bolobi na oki pasi tosalaki manaka moko tolobaki na bandeko mundela ya preparaki besclave mibale esclave de champ esclave ya bilanga na esclave ya ndako esclave ya ndako bango wana ba marionnette ya ba dirigeant na biso esclave ya ndako mondela salaka nini esclave ya ndako alakisi ye ndenge basimbaka fourchette ndenge basimbaka mbeli ndenge balataka kilota matisi chaussette tina ba genou esclave ya ndako akomi kokopie lolenge mondele alingelaka koloba ye wana soko azongi na cité ayepe kobenga lisusu ndeko na ye esclave ya champ nègre macaque yango classe wana mibale uta la nuit de temps etikala ndenge wana soko bato moko ba accéder na pouvoir bamisali bango pe bakomi loposo pembe bakomi ko maltraiter lisusu bandeko na bango oyo batikali na se lokola esclave de champ. Comme tu as besoin de défendre Banamboka ndenge ni. Pas le peuple d'abord, parce que le peuple yazomona. Il faut mon peuple azoli ba mbeli. Le peuple d'abord, le peuple ya beni ye wana zeko peuple wana te, wana peuple te. Wana za peuple te, wana za ba indigène. Mawa. Wana za ba indigène, ba za peuple te. Ndeko ngeleka. Ba dirigeant na biso pona bango Monisco azala nanu. Sans Monisco nde kufa ya eteni wana selon nalandi mwa ba discours ya mwa bato mibale basimbi pe politique bamona na kape bato ya mayele balobi eze momate ya ko faire partie Monisco bazala naino pour sécuriser tango ya 5 ans ya mandat ya président Félix Tshisekedi matondo mingi oki eloko bino ko lobi ba lobi pour sécuriser tant ya mandat 5 ans ata soko peuple akokufa na mais 5 ans wana ya mandat ya zala kana bokonzi so ki peuple bokosila na bino mais baba tele ya zana bokonzi boko iseke ya zana ni c'est gazo service na bango po batela ka oyo kosunga yo mais ouais ko soki Monisco faut batela bokonzi ya président moni yo tobi classe politique ya Congo bakanisa ka
ceux qui ont l'opposition bi classe politique est médiocre parce que ça va pouvoir pas médiocre té banso basa la politique na Congo basa ba médiocre d'autant plus que ba utaki une école oyo kaka yo mundela tchaki ya ko former esclave ya ndako na esclave bilanga baza isuka na kati école wana bango banso yango wana ba bimba médiocre tala lolenge wana yango le tozo décrier pe tozo lobila basi na motali batu ya FCC lelo bwana bokondité ya kopesa ton na bino batu mokile ndima bosali discours to bosali communication na bino ya ko appuyer démarche ya population ya Beni pona ko bengana MONUSCO bozala bino na raison mieux vaut tard que jamais le baka batu mosusu mais tango bozaki na bokonzi président Kabila mutu na bino de lui-même a joué risque on a attribué les Nations Unies à sengi retrait de batu pa MONUSCO ah on a pas discours na état de la nation a sur le belango plus de 3 ans a tiré ferme na ligne ya ko injonction mundeli mais bino ka batu na ye bokende ko tchaka mbongo pa mundeli bakomi ko ba fragiliser ceux qui bazo coincer bino ba mbongo na bino bokomi kokende ko lela oye pasali ni akoma faible comme on a ba mère mende bato bakomona une nationaliste ba discours à kitoko mais référence na yemi kili ya poto bozala bekirie belé te dio na kisasa bekirie ba kulu na propre pouvoir bana wana bazwa ka machette au frais ya bato pouvoir toyebi bango ne pona ni bopesaka bana wana machette te ne lelo bopesa ba machette ba ke buna na ba combattant ya IDPS pona bopesa ba machette ke bobenga na MONUSCO bokota na kati ya population na MONUSCO po bo apeka population lokola population nyos po défendre cause ya président de la République tala lelo sika bolingo se rattraper bino pe bozala ngambo na opposition bolobaka MONUSCO ndeko sanini ezo batela bino po ba exterminer bino te par régime ya Kabila parce que MONUSCO zo exterminer bino ba reme bazo exterminer ba politicien te bazo exterminer des populations no la peuple d'abord yango tozo interpeller ka bino ba politicien ya baka nyonso na yo mutu alamuka ozolaka ba voix na este na toki to bikambo ya Beni bino bato akash bowela ka bino nyonso ke bozwa bino fete ya Vital Kamerhe ba voix beleza rakuna bino pe bato FCC bowela ka ndi ba voix bele kuna po este mutu ganisa na élection siko lelo bandeko o ba vote o ba sengala ko voter bino o ba votaka bino bango na ndi bazokufa na ba massacre bazo massacrer bango position na bino tozo ko koyeba te bana mboka bana somi na bango moko bana mutu balobi te loko l'état ko te biso moko to bima yo l'état ne sika o soutenir bango okomi soko fina bango ndeka to mona décourager bango ndeka to mona te to moni ya lobi to la télévision ndeko congolais moko sala ke pas indien bengue na jour de repos dimanche ya sala raté akendo kumbai ba qu'est-ce qu'il bakendaki mobali azongi te lobi na ona tongo mwasi na bande ko bakende ko luka mobali na nesika mosala tamba ko bazo expliquer mo maboliwa mais ce qui a ko fait il faut former biso désolé nakanda wana ko tomboka wana policier congolais instruit par mokonza police à Congo aseni akangi ndeko oyo akufeli ndeko po abatela indien indien zala na kimia mais yo mtozo réclamer justice wana ndeko ko babomi ndeko na yo kende ko kufisu na boloko ko mutu ana kati ya boloko akozala na mobali na mabele na ye yo mokonza leta bi kozala wana pour combattre population l'air bien yo battre la population autochtone to battre la population expatriée to éviter musala na bino yango na bande ko na so ba politicien mingi pe bino ba panzi sango to ko beta ka bino société pour bolwa kanini kozana ba chaîne pour ko divertir pour ko conformer na pour ko former mais to moni bokeka mu panzi moka ya divertissement mais conformer ne conformer boza ya ngote mais lokola bolimbisi ndeko nanga c'est trop capital esika osimbi lokola na journal yango na média yango ekoma politisé donc ligne éditoriale ekoma imposé moto akoloba bosembo ndenge nini po bato mpe bakomi kobanga quelque part interpellation po soko silence oyo efandi na likambo ya Beni est-ce que bozali komona te ke eza na agenda moko caché po c'est anormal na likambo ezali koleka na Beni na menace oyo MONUSCO ezali kozwa depuis le 23 il y a mois passé tel alors soko le système ezali kosala manaka oyo silence oyo bozali komona te ke makambo ezali politisé donc kasi yo point toujours attaquer ba politicien parce que eza politisé bokonzo to nango lelo eza bokonzi ya bakalaka ya ba évoluer
bato bayebaka ete solo ngofana na bokonzi il faut kako sani ondima kufuka na se ya makola mundeli to uti ko rate bana Congo likabo monene si makopa de Moïse Kabila mindeli bayebaki ete bateli biso mokonzi bango bakonyokola bakobalola mokongo na libumu mais tango pusani mikolo alakisi bango ete naza bino bomona te kasi naza azakati nanga lolenge tata nanga azalaki parce que population ya Congo na kati pe bino bozali bana benga no ba diaspora nazo ko sono malebele na isa bino ba diaspora malebele bozala toujours mal informé pe sous-informé na mabamboka lelo to komi wapi président Kabila contre balkanisation ya Congo bino wana bo latisa ke ba kombo nyonso ya kopesa identité ya Rwanda surtout papa na biso ngwanda na zeko zila penza papa ngwanda asala pe manaka zwa na ino bokechu boleka bolobela makambo yo oya ze base ko kufa kuna population ya République démocratique ya Congo soko réellement bino bolingaka mboka potango yo soto kaka papa ngwanda na pareko na ye basangisa ki bato ya mboka boy bongo boze ko zila nini po bosangisa bato pona makambo ya Beni bandeko bazeko kufa kuna pe Monisco akite mboka na biso malobo mboka yango tozeko lo bandeko bosala ki makasi ndeka politique mundele zalaka na 1960 muto lingaka bundele ndeko wa ebisance indépendance malamu Mbuta Lumumba tango ateleni po a faire comprendre ba congolais ni nango indépendance vie indépendance ezali maloba moko te ba décréter ka te nous sommes indépendants c'est une vie il fallait ba congolais ba vivre mundele bi avant indépendance égale après indépendance pour la yebeke ba congolais ba bien indépendance te indépendance dans notre vocabulaire slogan mais muton ba ko yebeke indépendance malam alors bité après indépendance vous andé mon apprendre na avant indépendance te so ki lobi ba bete so film le bo bete so film te so ki to nyoko mena mbele so le to nyoko masusu te et sengeli mwana Congo a joué na pomengo pe biloko ya mboka na ye mundela moni oyo comprendre to éliminer kasi po ba éliminer ba utiliser ki ba congolais ngo lokwa ba chombe lokola ba o bubenga cardinal Malula l'église catholique Bakalonji Ditunga donc Moussa l'église catholique esalaka na 1960 61 on a koboma Mbuta Lumumba o yebaki sans indépendance yango église catholique a continué en 1972 73 on a ko défaire Mobutu tango azonga kisu na révolution et le repesa Congo impulsion Congo est comme libre la politique a retour à l'authenticité Bazu Mobutu ba induire rien erreur Mobutu a commis faible Musée aye kaka catholique nde balobi nini c'est un temps papa Mosengo bo se rappeler sous malamu balobi nini donc c'est là et tout bolimbisi balobi Musée a plus dictateur que Mobutu église catholique ba nyokola Musée lisusu na ba nyokoli Musée makasi église catholique Musée sali ba cantine populaire ben veni na besoin ya population wazana ba moyen muke catholique akende ko somba masangu loso ofu ba baso ba bika na mabumba babika asomba na stock na autorité bazana mo basango batekeli bango quantité belé nzoka ne bomba ke pesa mo bangulu po bino 40 kota beaucoup fanzala lelo catholique yesu na monseigneur so des ambongo so ki cardinal ambongo po lo balisusu echa poto na politique kasi makambo ya mboka Beni guerre catholique akongeleka tokokoma wana na point na biso ya celle-ci pour ça on dirait déviation bato bazé ko telema bazo sala marche pour Monisco kenda celle-ci tantôt marche na yeko sala ya 15 millions tantôt va changer ba cour constitution mais finalement c'est déviation tokokoma wana tokenda na ino na deuxième point na biso makambo yo na yebite zunguruke oyo na Congo central to utaki kolanda théâtre moko soni moko esalemaki na motu entre gouverneur Atumatu bwana na vice na ye Justin Luemba scandale sexuel esalemaki tango ezalaki ba destituer bango assemblée professionnelle baboyi ko voter pour la suspendre bango dossier fandi à peine vice-premier ministre ya intérieur a outi ko réhabiliter bango mibale assemblée provinciale ba destituer bango mais na yebite c'est ko ba ilo poto ba ko baka demander quelque chose de son contraire retourne ngeni matondo mingi ndeko ndombele toliki ya tokozonga mwa mukie na likambo uto loba muto sala penza ngonga ko ba shijengo tango yo sala mbala moko kasi lokola
malobe ezalaki pa ya CGK yango tolobaki te omeka nanu ko eloko bosenge pa ya papa na biso Ngwanda na ndeko Bokechu eza pratiquement impossible ça lelo eza pratiquement impossible pour nini parce que ba raté occasion en or pour nini parce que bango déjà baké na niveau ya retumba drapeau nanu ya RDC premièrement donc azana nous sous congolais té na ndenge ya komoni la boy parce que tumina no fiji ya mboka abimina no rebelle nanu Alexis Lembo Mabe parce que biso awa na mboka na biso so dans mutu oyo akei na niveau ya kotumba drapeau ya États-Unis mutu wana ba considérer le la terroriste ata déjà mabe so yeta matumbi déjà wana kuna siko tanga ko bima abibi misaki lokola aza déjà contre mokonzi mboka siko tanga za contre mokonzi mboka aza wapi aza na mboka ya paya so tanga ko luka bimisa batu akobimisa banani parce que population eza séparée eza ya kabona bomoni suka esika appui ezangi parce que tant mokonzi mboka yaki ne sika bango nyonso bakende fana mokonzi mboka bakende koyamba mokonzi mboka elingaka boyokani ya bango nyonso esika moko nde elingaka epesa bango force tant bakosala marche ezango marche oyo ezala na impact mpe bato bakobima mpe mwa ebele na bato oyo baza na pouvoir na bato baza na ngambu ya opposition lokola la population ya Europe basangani ekosunga bango ete bakoba bongo tambola elongo yango tolobi eza déjà échec parce que baza déjà ya kokabwana. Est-ce que Papa Ngwanda baze sika moko na ndeko Bokechu lisusu est-ce que ndeko Bokechu ye moko c'est pour l'intérêt général faut pas sangana mais ba ko sangana te po bango ba mezana ko sangana te baluka ba raison ndenge ni bako pesa crédibilité na mukanda na bango il faut azala contre pouvoir ou ezana niveau ya Kinshasa parce que ye azwa azad demandeur d'exil et donc on a to simba rapidement ko simba na no point ya mandeko ya beni kolandela uti ko talisa awa ete eza théâtre eza théâtre o tout tozomona na ngongo yo na ngambu ya Congo central eza théâtre yango tozosenga penza tokoki kozwa ba homme d'état te bato batika na kosala politique ya ko gérer ba makangu na bango ya ko gérer mwa bandaku na bango ya ko gérer mwa intérêt na bango ndenge nini bango ba député na ba député ngo pe sous ya assemblée provinciale tango ba ye na dossier o emoneni na miso ya bato nyonso soki no mona yake non il fallait to destituer il fallait bosala ngo kaka na tango bayaki siko eloko ni nango tindi bango balbaki no na ngongo yo tozonga na likanisa so ebandi alors que likambwana epesi Congo central retard pe troublé pesi bokabwani na biteni batu musu bazawana ndenga na ngongo toza boye lokole kabwana na bakataract pe batia ba fleuve bazoyoka na lisusu te ba rapport conflit wana ya ba fleuve no boye siko accentuer yango lisusu na lenge ya mabe parce que gouverneur tango bakamona bomonaki yango et que même yemoko gouvernement central pona nini te utakala azwaki mibeko esengelaki azwaki ba décision esengelaki po akwa bon kolongola likambwana pona ngongo tozolobela ngo mais après combien de temps ba raison nini o esalaki ete bango gouvernement central a suspendre na nu yemoko ndeko na biso gouverneur ya Congo central atuma tubwana eloko ni esalaki ete ba suspendre ye pona nini akendaki na tini va suspendre et puis nini yango ya activer que ba réhabiliter parce que likambu pe na niveau ya justice non ne suis une solution te mais vice premier ministre ya intérieur a appelé sous ba menacer ye pour ye moto réhabiliter mais kasi ye moto réhabiliter siko o ya le dit bien to luka ba homme d'état tango bango bazoke na niveau ya ko welela ba sentiment na bango to ya parti politique na bango kuna FCC ndenge CGK ngeleka batalisi ete tata na mama na kata ndaku kasi bazondongwana tani ni bokozwa ta ya occuper même makambana po makameze le kanabeni po ko bongo sila po bango nyuso fa de sika moko ye moko ministre intérieur azolo bani pour le kabeta libeni so eloko ni etindi et motivé à que ne ko réhabiliter ye pona nini uta kala azwaki mokano te pour vous milobela ki on a même chef de l'état atika ni indifférent bondenge ni pona nini likambwana isifika alobaka no bon ko bana lelo eza boye oyambi ba notaire so ba notable ya nini ya Congo central oyambi ba député ya Congo central ofanti bango mesa moko otalisi bango bolamu ya mboka pona nini bolinga bosala la bongo parce que soto tobito longola ndeko atu tant que repesa trouble na ngambu moko songolo pakala soto tobito sala boy et repesa boy yo en tant que garant de la nation yo en tant que l'homme d'état aux yeux le non te imposer mon kano boy bolinga to tambola na lolenge oboy mais pona ni basala ki yangote kasi l'autre se retrouver le la théâtre moko na bango batu ya gouvernement central na bango ya assemblée provinciale mais ça mama mingi théâtre CG kangelo katokomi penza ko benda suka FCC a retiré la confiance na tout pas à la critique à FCC mais curieusement moto ba retiré qui confiance na bango toyoki mbala moko ba réhabiliter bango
Oh, tango FCC a retiré qui confiance, to yebaki, même à l'Assemblée provinciale, bah voter par rapport il y a FCC, il y a des institutions. Mais Assemblée provinciale à Boya, mais tango ba réhabilité bango, oh, Assemblée provinciale, bah qui voter des institutions, il y a gouverneur na vice na. Mais oyo nzungo nini baze kolamba pondu basangisi na fumbwa na ebité sala esale lubu nini oyo ndeko na ngai toaki na émission na bino bayindo bola muka tika tola musaba ndeko na sika bazali likambo wana eza nango kotala mupanzi boete yango likambo yango matugwana na luemba mutu ya Cataract na mutu ya ba fleuve na ba un tribal to sous régional bazanango ye titulaire amoni ke mieux vaut na l'accompagner cabinet mumbeza ka ngaina to ka batu ya district moko biaza mutu ya Cataract il faut pona esengela ki vice na za peka mutu ya Cataract mais le quoi le mbaza mutu ya ba fleuve pona ya moyeti batu ba fleuve peut diriger comme central tangu mulai bango na bango esengela pe tourner sur ça to kamba biso na biso a composer complot wana pona ko déchoir vice naï et tourner en mal bozo bané mona miso tete eza complot euteki na ye normalement ni nezali na mibeko songo ya bana ya somi mboka lokolo botali si bolumbu to bozo bana miso ya bayimboka mobimba likambo na bino ezali likambo tete pesa subino nini tango ko kabino to komona kabino bokamba kabi biso c'est que botike sika bato so basani to kamba biso mais lokolo yima tu bwana na lwemba bauti na ngambu kala ya FCC na moralité na bango atako batebe ba été FCC kambaka mabe te baki ministre ala kisaka bolu ko bolu mine mona na miso batu et là la kateka le même jour président de République azoki mokano alongoli FCC akeka na ligne ne wana ya kolongola bango par rapport à immoralité des professions mers ya biso ba yindo biso batu ba congolais balongola yi likambo ke na justice procureur de général de la République pona kolandela ka mibeko asengi na bino organabilité ya kolongola immunité mutu wala po epesa yenzela alandele penza tina suka boboyi ko voter pour kosunga décision justice kende malamu nini salamaki lokola tuma tubwana utaki na FCC na bis ne ba FCC pour FCC par rapport ya majorité parlementaire bazana ba na gouvernance nyoso na biteni mingi ya mboka kasha tsaleli mayele mabe que il faut que le roi ngambu ne boyiye biso sani to récupérer le la dernière décision c'est pas na biso to sani to ko imposer kasha lesi kanyaka na ba député provincial le la banso na ya opposition na majorité na ya FCC na ya cash na opposition kala na majorité sika bazaka ba corrompi ba côté na corruption ba seni bali kanyaka ba voter contre poursuite judiciaire ya nani ya batu wana siko ça et comme le roi dossier ngo yango en suspens ministre soit profiter na ngo la muto cash na agenda na bango mabe biso to réalité bino mais ça ba solo makina mo était sur marabutu lokolo kuna babwaka kiyo c'est so peut de bwaka sani OK mais to sani to ba telo posa la kaka mais o ko sala ndenga mu nabi na biso neti na ministre de l'intérieur à se permettre ko sala ba bengaka ko bisa pe bolumbu ya maele libanda donc nesika la kisa mayele na ye abisi bolumbu na zulole ka penzana ko conclure une minute pour baser ko sala et la kisite boanye la kisite mayele ka seleka positionnement na ye oyo pe ke malamu te nde ba yimbo ka batali mbongo pe to liake sesila kina na yango mais likambo to kotika weleka te na population na ba député provinciaux ngambu wana balobi te ya ko kamba subiso te d'autant plus que bolumbu la bango mona na mboka mbako kamba biso de bazongi kaka na logique etamboleli ya mokili kasi pas ces années ba politique ya Congo nesika ya moralité mœurs ya baimboka bolimbo boma yango pona bentere na bino ba konzina biso ministre de vice premier ministre de l'intérieur excellent président de la République mokonzi ya cash autorité morale ya cash nebi ko zana ba conseiller na jeune vake erreur munene au président de la République au sala eza ko za ba conseiller o ya diaspora bazinga yo bango nde bako sala makasi po yo o récité po bayibi politique te ya Congo pe réalité ya Congo kasi to ko le bana mukuse nesika botala ba positionnement na bino ke ba gouverneur ba koma aki ya cash gouverneur azala aki ya FCC
botala pe intérêt ya mboka bano na bino si bakoli pe bamona bolumba batata wana batata na pe bato maliboso bapala likambo Matondo botala makambo yango ndenge yalaka so vrai botikali na posa bomoni ke bandeko na ngai baanalyste tozalaki na bango na plateau bazeni na ino na makambo ya koloba point na biso ya suka etando ezengonga tokoki kosimba yango te marche ya CLC bakosala mikolo misato yoko banda jeudi donc banda kilo yoka tango bandeko baze kotambola po monisco akenda bango baze kokoba marche bakolala wana po ya makambo mazangi ntina tolaki bino tokozonga lisusu wana ndako ya mosala ezemboka na biso ekenda bato etikala bato soko bokoboma tuer il en restera un bobomaka bato na 1700 botumbaka boyei na bileko eleki 1921 bomassacre soko 37 000 familles na déportation 1960 mbuta lumumba liwa ya somo me bokoki kaka kokanga bosembo te tolobaka yango bosolo ezali na ntina te botia yango biseuseu mpe lokutata soko bokotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya nsima mpo na manaka yesusu matondo